Tout le monde a bon de langue. 3 producteurs ont bon de langue. Dans le Stade de France. Il y a 3 producteurs ont bon de langue. Tout le monde a bon de langue. 3 producteurs ont bon de langue. Tout le monde a bon de langue. Moi, je suis parce que. Ça vient. Donc, les amis, on a 3 contre Vani na Messa. On a 3 contre Vani na Messa. On a signé Stade de France. Misku babi non tozon aka kuna DW Arena. Misku babi non tozon aka kuna DW Arena. Oh, famous. Fally People is very famous. Is very good singer. After this come 9 August Dubai. All my friends, European, South Africa, Africa, Ghana, Mali, all before 9 August come Dubai. And booking 9 August before you come, you book. Arrêtez la musique. Arrêtez. Na minute 3 producteurs bazo bondela e azana 3 contrats na Messa evandi ba producteurs bazo bondela e po beta ba concert ko bondela ngo umeli Smoky 9278 ko bondela ngo umeli Smoky o mote ko bondela ngo umeli ba producteur ngo ba bondela tisiko ba bondela kaka Oh my God. Voilà, bandeko batali, mesdames et messieurs, papa, maman, topesi binombo tebele, on vous dit bonjour de partout où vous nous suivez. Bozaina mikili ya Afrika, ya Europa, ya Amerika, Océanie, ya pe Asia, bambote komela bino ba botala kabiso. Bowaludu TV, Gladiateur en costard, Lisango, encore dans son nouveau numéro. On est de retour et c'est un plaisir pour nous à chaque fois de faire ça, de faire ces analyses pour vous, chers abonnés. Bollywood Family, toujours Kandeto Kenda, on a un système échangeaté. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, Kroniaya Mobile Badjo, à Salagé mission Moko a commis à titre que fallait annoncer Stade de France le 30 juin. Le 30 juin, et l'équipe, toujours rappelé Bino qui on est le 2 juillet. Annonce il y a Stade de France, Toyo quitté. Bakosi biso que le 30 juin, bako annoncer Stade de France. Stade ango ba annoncer tout le monde en balamoko boebou. Publicité à Dubaï. Et bimagate et bimi. Ah, Nzambe. 3 contrats et vendus na Messa. Ba producteur tisiko ba bondelega. Souvent on a contrat et vendus na Messa. Et vendus na Messa ya artiste et tout na Messa ya producteur. Siko pona ko signer contrat wana. Nini zangi. Botindi ba ke nekosomba biki na Dubaï. Awa ba stylo ezate to ndenge nini. Bake sombe bino ba stylo wapi. Nde mutaki luka stylo a umeli poto signer. On comprend plus rien. Je vais faire le Stade de France en juin 2025. Juin toleka ki yango déjà. Donc voilà, ba msusu balobi concert illusoire et otikala robeta mate Stade de France wana. Est-ce que nanu l'artiste a le niveau du Stade de France? C'est ça aussi, il faut se poser cette question. Est-ce qu'il a le niveau du Stade de France? Parce que je vous rappellerai qu'il y a beaucoup d'artistes francophones. La France ou un Stade de France. Bon, on peut dire que la communauté africaine, elle est très représentative. Au niveau de l'Europe, il y a la France ou un on peut rêver comme ça, mais réalité, oye bisabiswa. Ozomona. Alors, na moni spot ya Dubaï. Nzambe. Bazwelie ba mangobo ya Dubaï.
Babango ba Dubaï basa la publicité na ye. Nebse booking a fort. Bazele basa isa ya Dubaï. Avec moi la mai tellement zo sentir que mikolo mnaza na top te. Makambo epesa sute wana siko komba ba créativité. Ti bazeli na basa isa ya Dubaï. Basa ya sport. Siko yoka ndi basa isa yango bazobenga kombo yango Felipipo. Basa isa ya Dubaï babi oh Felipipo. Toyoka ngola no Famous. Fally People is very famous. Is very good singer. After this come 9 August Dubai. All my friends, Europe, South Africa, Africa, Ghana, Mali, all before 9 August come Dubai. Voilà. On a basaïsa ya Dubaï. Basa la promotion à star na biso congolaise oya okende ko beta kuna na Dubaï. Na bité so bo remarquer na spot wana oyo basaïsa ya Dubaï bazo sala. Bazo tanga ba kombo ya ba pays africains. Aolo ba en anglais mais toujours quand même. Atangi Ghana, Gambie, Centrafrique, tout. Boyana, Dubaï, tout, Fally Ipupa obeta. Felipipo, et ba Felipipo. Donc, yana wali kambuka ya ba africain. Ils ont affaire à ba africain. Nga eloko na comprendre. Obeta na Dubaï mais ba comédie à Dubaï bazo bengelo ka communauté africaine o bazaka na Dubaï baya. Parce que c'est ça qu'ils disent. Et là, la communauté africaine, au Dubaï, Mali, Sénégal, Nini, Boya, Joana, Fally, Obeta. Message est à donc, jusque-là, tu as un niveau de la communauté africaine. Et non, tu bimité. Alors, Stade de France, c'est qui est prévu en juin 2025 est raté. Et comme 2026. Alors, en entendant tous de la Stade de France en 2026, l'artiste a jugé bon de se produire na Dubaï. Alors, place en oiseau beta na Dubaï, Toyoka Jazz Kavulu n'enga zo détaillé place en oiseau beta na Dubaï. Bon, tozonga. Toute la vidéo, c'est parti. Na Dubaï. Na Dubaï, pourquoi? Parce que Dubaï est la ville là-bas milliardaire. Bah, milliardaire pour ça à Dubaï. Au moins, d'ailleurs, si on est à Dubaï, au moins, on est à Dubaï Mall. Donc, à Dubaï Mall, au moins, Burj Khalifa. Et puis, il y a Coca-Cola Arena. Coca-Cola Arena, et l'équipe Arena, tout. Il y a Mokili. Quand on a Coca-Cola Arena, il s'appelle Arenette, mais la Coca-Cola. Donc, on va passer à 2000, on va passer à 3000. Pour se ouvrir à Dubaï. D'ailleurs, awana na otala ba quartier net na ka na otala ba quartier réclé ni ata ya France. Pourquoi on a bêta hunate? Non parce que en bêta concerne Deira. Deira on les a le roi de na Selemba ou na quartier ba qui fait la zone na konekala na tso na kitokimos. Mais bon on a ba bêta la takuna. Si, ils a en bêta na ville ba milliardaire. On OK ou y bêta na ba quartier ba pauvreté. Qui bêta na Marina Mall. Et voilà, Dubaï, Isa Mboka, yaba riche, yaba millionnaire, naba milliardaire. Yo okoki kobeta na quartier yaba pauvre te. Yo hustle, yo légende, yo number one, yo le premier disque d'or. Siko boni, ok na Mboka yaba millionnaire, naba milliardaire. Bakende ko bwaka yo kuna na kimbanseke ya Dubaï po kende ko beta kuna. Boni bakende ko tiela yo concert na boîte de nuit ya Kisenso ya Dubaï. Do ba bwake pe na kimbanseke ya Dubaï. Nde place ko kende ko beta so na Deira, so na Deira. Merci Jazz Kavulu pour la révélation au sali soko zalaki tende ba kumise la bisongo ba mona en cas danger abeta na Dubaï. Dubaï oui mais wapi na ville nini quartier nini.
na quartier ya babola yo number 1 au moins te réseau concordé te alors wana eza ba preuve oyo ezolakisa ke mwana mai na biso akomane na place akanisaka te akomana na place akanisaka te c'est clair. Dubaï eza mboka ya luxe. To monaka awa nde balakisaka biso Dubaï. Osanti penaki mboka etongama. Siko un artiste francophone célèbre oyo bazobenga légende akende kobeta na Dubaï na quartier ba pauvre, vous trouvez ça cohérent? Il y a pas de cohérence les gars. Mutazoka 100 000 na libanga. Poyemba yo 100 000. Siko na Dubaï atiki quartier ba millionnaire na ba riche o ba opesi ba 100 000 ake kobeta na quartier ba pauvre. Ce qui veut dire que na batu ba okota kuna déjà événement ezoleka na quartier ba pauvre. Siko banani ba oso matiki banani ba oya kuna. Ozomona. Encore ba arabe wana na raciste. Ba colo racisme, ba monaka noir boy. Aya robeta concert kende na kimbantseke kuna di. Ba boaki na kimbantseke à Dubaï. Ba jona ba raciste au sakana terre. Ça prouve que l'artiste n'a pas encore une notoriété largement étendue dans le monde ndenge tolobaka. Parce que Dubaï est en Europe, ils ont un continent nini Asie. Voilà, Dubaï est un continent asiatique. Donc Dubaï est en Asie. Ndé tozalaka na Amérique, Afrique, Europe, Asie, Océanie. Dubaï est en Asie. Ozomona. Ça dit que notoriété artiste et comment on a ndenge bakanisi la rangote. L'artiste joue en France, il y a engouement. Quand il joue en Belgique, il y a engouement. Na Suisse, il y a engouement. Place ba africain baza. Na États-Unis, et puis ça va moins genre, mais au moins bayaka. Na Afrique, ils ont un carton plein. Ozomona. Asie na Océanie, mami. Mais Royoka, oh non, le premier artiste africain écouté partout dans le monde. Ah! Yaya. Partout dans le monde. Ok, quand on a continué à Asie, on a Dubaï, babouak yo yana kimbantseke ya Dubaï. Babouak yo na kimbantseke ya Dubaï. Hein? Na Asie. Babouak yo déjà na kimbantseke. Donc, à ce stade de la carrière de Fally Ipupa, azobetana on a ba boîte na ba Dubaï. Nous, on pensait qu'à ce stade de la carrière nae c'est dépassé. Hein? Ozomona. Ndenge balakisa biso na ba mérite nae na makamno so balobaka sur ye. Nous, on pensait vraiment que à ce stade de sa carrière, ba niveau ya ba boîte na ba Dubaï wana c'est sili. A komi mutu soka komi na continent wana il faut azwaka salle. On pensait que c'est fini les histoires de boîtes, de showcase na ba pays et sili. Ozomona. Après, baouya na titre ya ki légende. Si obeti sala munene na Asie, obeti sala munene na Océanie, sala munene na Amérique. Madison Square, ce qui Madison Square. Tilelo. Suite ezate. 3 contrats ezaga na mese ezozelai. Baobondele kaka. Madison Square Garden, États-Unis d'Amérique. Plus grande salle aux États-Unis. Nano niati angote. Sala munene, Coca-Cola Arena ilobi nango jazz. Coca-Cola Arena iza nango na Dubaï. Pourquoi niati ango kamba amogote? Ok, beta na ba boîte de nuit ba kimpantsiki à Dubaï. Ça prouve que non, comité papa. C'est clair, à ce stade de ta carrière, ce qui Dubaï, il faut zalaka salle, Arena. Obeti à France, obeti à Belgique. Si vous obeti à Arena à Dubaï, pourquoi? Pour Zanginini. Ah, il faut tout tourner. Obeti à Coca-Cola Arena ou ezalaka na Dubaï pour Zanginini. Bakende boaka ona ba
na ba restaurant na ba boîte de nuit place batumba ba Thompson bato bazo tumba mbisi bazo yoka musique. Ok Dubaï ni atambala moko arena comme ça on dira que abeta ba arena na abeta yu arena na ya France. Obeta ba arena ya France, obeta arena ya Belgique, obeta arena ya Londres, nasoki ya Suisse. Place aux fortes communautés africaines na congolaises eza. Ba arena yo obeta wana. Soko so komi na Dubaï, pourquoi obeta na arena te? Ozomona. Donc, ozo se produire kaka na ba pays où il y a une forte communauté africaine, neti ba musiciens nyonso. Alors que si tu étais aussi spécial que Bangoto, nyatela biso ba arena na Dubaï, beta ba arena na Asie, beta ba arena na Océanie, beta ba arena ya Amérique. Jusque là, ozaga Afrique, Europe. Europe ango pe nyonso te, parce que Espagne pe eza Europe. Possible oka concert a munene na Espagne. Europe ango pe nyonso te ka France, Belgique, Suisse, Omona, UK, botournaka wana. Côté une forte communauté ça. Alors moi je croyais que ndenge bateke la rabiso artiste oyo que na ba niveau oyo ba carrière na ye a dépassé largement ba blog ba boîte de nuit na ba restaurant na ba nganda. Alors que na Dubaï azobetane na nganda. Du moment où Coca-Cola Arena eza wana pembeni. Ozomona. Tant que tozoloba ke perte de vitesse ezali ba otia biso tembe. Il y a une perte de vitesse les gars. Eh, wazola succès dans la perte à vitesse. Jazz a ebisi biso il paraît d'après ba source naie. Maison à production à boy naie au signé Stade de France. Et ça risquant. Mbongo eza tel me belé ba cote ça combien. Donc ça naie sûreté na élément naie qui a gros ton disango. Maison bazo produire yo bana bango sûreté yo betango. C'est un problème. Et yango no monito kende ba Dubaï to beta na ba restaurant et ainsi de suite. Ba arena eze belé, ba salle eze belé na poto. Soki Stade de France est simbité. Banda kozongela ba double yu arena, double Bercy, double Olympia. Banda kozongela bozongela na biso ba Olympia, ba Zénith bokozongela ngope eza lisumu te. Ozomona. Après tant que batuna qui est une interview na baki après You Arena c'est difficile de faire mieux. Après You Arena au Betty Stade de France te au quitter les biso na ba Dubaï na ba nganda na ba boîte de nuit. Ça craint les gars. Ça craint. Bozomona. Donc moi na maya koma na ena no place où ba kanisaka te ya koma. Pour ba héros yo so robeta na Dubaï ya Afoga Arena. Héros so yo robeta na Dubaï il faut nyataka arena. Yo loko sinaki ba arena faut si sango. O robeta na banganda te na ba Dubaï. Si ya koma o ki beta na Esplanade Club place Smoky au sala fête anniversaire na ya. O uti na basala minene mbama o kiti na banganda. To komi kuna ndeni. Tu mona gabo o Felipe Po arobeta na Esplanade Club place Smoky a fêté anniversaire na ye. Baby birthday party le 20 juillet 2025 na 10h PM ça dit ba 22h banine. Et moi 15 €. 15 €. Moi 15 € moko boy. Au quotidien yo anniversaire et ça la bien. Donc Smoky happy birthday déjà à l'avance. Depuis que le 20 juillet ko yinda na Esplanade Club. Keba bomona ga wazola succès bimeli bino kuna. Po mikolo ya romo beta ina banganda kaka. Oye komi ya banganda. Oh shit libre. Outi biso bena trilogie. You Arena. ING. Na okuna ya Londres nini. Ovo. Wembley. Tournée barido. Tout le monde a dit brou. Au boîte de nuit à Dubaï. Na Bahia soki. Babe gani. Deira soki deira. Kimbante ki à Dubaï. Ah. Oh shit libre maman. Soki papa.
Donc pour mon na Dubaï azana na fan base makasi te. Sinon soit na fan base makasi na Dubaï alingaka nyatamba moko Coca-Cola arena. Donc il y a encore du boulot les gars. Ya otebi sarabino bobomba nanu bakombo ba légende wana. Il a encore du boulot. Il a encore du boulot les gars, il y a encore à faire. Bobomba na bakombo na ba titre wana bobomba, il y a encore à faire. Tala musala osala ezana no ebele, ana na mambe ebele ya osala. Po koma na ba titre wana bopesaki wana. Il n'est pas encore assez connu dans le monde. Azana notoriété na en Afrique centrale, en Afrique francophone. Omona. Et puis na place communauté africaine ivanda mingi na Europe. Ka bongo esili. Soki de na Dubaï bazo boaka yo na quartier ba pauvre na kimbanseke ya Dubaï. Bongo na bamboka neti ya Afghanistan. O ba Kyrgyzstan. So ki beta kuna. C'est que obeta na balabala ba oleka ba boaka lo mbongo na chapeau. Parce que pays na pays za na ndenge nango. C'est que so komi na bamboka wana ba o Venezuela. Obeta na balabala guitariste doko obeta guitare ozo beta guitare ozo yembo ti tabouret na parc. Otie cantine mo pembeni ba oleka ba boaka mbongo. Pokuna na ba yebi yote. Ozo mona. Donc to weli sarate. Il y a encore un grand travail à faire. Congo, ça va. Côte d'Ivoire, Cameroun, balela yo. Afrique centrale, oh, okangana yo. Afrique francophone, orinyara na yo. Mais na ba pays pena weza ke soto longo Afrique to kei. Ya. Au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, père. Oasi so beti kuna ta boîte de nuit ba pio na Dubaï. On dirait qu'on a pas même pas boîte de nuit. Bako lugeta garage mo bo betara awa. Moi 2-3 Congolais ba vandaka ba oya. Sarana oyiba na monde entier. Il est l'artiste congolais le plus écouté au monde. Yo ebi monde. Monde. So beta na Mauritius. Na l'île Mauritius. Taboutika ba jiko. Donc voilà, Dubaï yango ba komisa la biso nzoka ba obeta na quartier ba pauvre déjà et puis na mwanganda mo batumba bambisi ndenge jazz à lobby. Donc moi je comprends que notoriété artiste et comment dans nos places à kanisarate. Donc il y a encore du boulot à faire, à bosser na nous, à travailler na nous. Comment à travailler au coma. Mukola au coma. Mukili mubimbe sentir ki akomi. Le wana akomi te, toye bisika ki akomi nante.